depuis Congo ezala Congo no tozala zando abongo te batonga au niveau wana donc kuva ki zando bazalaki ebele asali boye mais lelo tomoni zando etongami bato baya bapesa mbongo bandia bapesa tout mais gouverneur ote ya bolamu mboka ya okende kotikala mpona ni Congo aza congolais po tozala sika totemi lelo oyo esika oyo yaki place moko ata moto elekaka te mais lelo na grâce à Gentili Ngobila tomoni makadame tomona minda Gentili Ngobila asali ebele mpe azokontinue osala bapesa ye temps akontinue mpe azosala na vida chef de l'état omoni bato mabe bayaka kowela mbangu ntango bakopesa esika yango okokana yo te donc tomoni Gentili Ngobila bazongisi en tout cas esengo eza mpona biso kote oyo toyebi te donc naza na fier ya kotémoigne bolamu ya Gentili Ngobila naza fier ya Gentili Ngobila parce aza azokanga groupe espoir azoloba bolamu no parce que nayebi oyo osala eleke ebele taka baremorke nyonso koma oleka nzela oyo bamso botama baba mutuka te mais lelo oyo mutuka koma oleka matin midi soir grâce à Gentili Ngobila auto banda oleka boye te na bolingo wana totali mutu moko ye ayeko bimisa biso na kati ya place basingaka po biso toza kikwiti makala na makala bato bazaka na sens te mutu avanda akota makala banda presse kota tozwa valeur non tosikala komona yango te wana lokuta mabe mpo koloba verité nalongwa na mutuka mpe boye ti nakomi na mariano banda tobotama esalama na mpe esalaki nga mpasi ndenge bakotelaki makambo mpo na mayele oyo ya Ngobila jamais koya air nyonso na kota mbalmo na lupango batika yo sala papa o concrétiser vision ya chef de l'état tala mungulu diaka mekaki mboko nini kikwiti